nengeka na episabino eza na likambo ezoleka na Lubumbashi. Lelo toza le 24 mars 2020. Message vocal na sala on na musala na sala on na siko ba 11h35. Donc eza boy. Mutu nyonso ko ka message partagé, OK? De façon que ezala teke yo bato musu bayoka kite na mito na Lubumbashi likambo yo to leka lelo eza ba parents na ngande ba benginga bazo informer nga bazo lela makasi likambo yo to leka lelo eza que eza na groupe moko ya basi bazaki na kati ya bus bikande bakenda ba voyage na Kasumbale sabwe na kati ya bus bamoni mwasi moko libanda telemisi bus alobi na bus oyo na lingi na bimisa bateau nyonso baza na ba mèche na ba plante baza bato na ngai bango nyonso naza na bango besoin de temps bana basi babanda ko discuter bato na sens nini mwasa babanda ko mona kwa ndoki lokwa muntu kaka ya mystique de temps basi babanda ko discuter na minute 30 ou 40 ba fille na ba maman ba disparaître na Lubumbashi. Panique totale côté na Lubumbashi. Nga na ba parents na Lubumbashi. Nde na yebisi makambo komo na nga joli mwanza. Na ba parents na Lubumbashi. Maman na nga tubenga nga zolela. Nde yango na bengi sikoyo bozwango penza la légèreté. Nyonso eza parmi ba signes des temps de la fin. Yesu alingi azonga na yebisi vérité. O akoko message oyo. Abo bon pona imiko tapesa baninga. Yesu azozonga bata ba menche ba manzaka milai ba bitozo tikala. Bande ko bolinga ka to tikala pona ba menche na manzaka milai. Nga naza musala me na sali video na sali voice nani message vocal mba mpo boyoka. Nzamba zoloba na ba façon nyonso. Bato ba menche na ba plate tozo tikala na manzaka milai. Nazolo bate boye oponga na kati soki bana nga baza na ba menche baza na manzaka milai na minute bandeko nde yangwana papa na nga linge kotinda ngo me aza na tante pona bazobima te par rapport à makambo ba coronavirus bazolela nde makambo semi na Lubumbashi lelo le 24 mars 2020. OK, merci, bye.